Tala ba événement. Tala ba événement tozomona. Mutu asaya musala ona mboka soda mais baninga ya kuluna pe musika balandi etina quartier na esika vandaka bakomo menacer tala nde bapandi biloko na ye ya ndako bapandi ba biloko na ye babwaki yango nyonso libanda basani baradio na ye tina kati ya ndako pandi ba biloko na ye babi bakoboma ye nayebi te soki asali mabe to asali malamu population batie misu babi te asali boye mpo na nini nde yango nazwi image oyo po esalinga pasi awa siko aye mbangu awa epai na ye akolala wapi porte balongoli tala nde balongoli porte akolala libanda to boniboni ye moko yeyo na bandi bomoni ye azoyeba te akosala nini na mosala malamu oyo asali nayebi te na okanini bakonzi bozomona bana ngai bango yeyo na ndongo nazongi na ye namona mpe libota na ngai na ndaku nakomi tala ndaku na ngai baye komenase nga do bato balandeli nga bayebi ankete bao bazalaka koto mwa bakuluna mosusu bayaka na mombele bayaka na bakoto oyo kobatama aza akuti mokali na ye bayaki bapandi babiloko yango libanda na bana do naza pene sécurité bakonzi soki bozomona yango misiki bakonzi ya mboka bino mpe bosungaka bato mosusu mama Denise mama Olive bosungaka bato tala ya ngai na mwasi na bana oyo nasali ya mutu ya do bino bosungaka kaka ba oyo bomonaka makambo mosusu siko ngai bozobatela ngai te lelo basoda basalaka mabe bolobaka o mabe ya malamu bokoki kosunga te tala mwasi na ngai ndongo avai na 7 ans biloko bana bango oyo naza papa 5 enfants 4 mibali mwasi moko nayebi te bana ngai bango oyo papa biso lobi tolali te baye bamena se titongo awa tolali te sikoyo mpenza boye po anini mpenza boye papa mwasi na ye yeyo kutu tala ndenge afani ya mabele mwaye kaka te mama na mawa baolala wapi sikona bana na okende bango wapi leta pene telanga likambo o papa sunga biso so otiki nga boye okufa mama Denise oza mama ya biso sunga biso mama Olive bosunga ngai eloko mobile nga asali mosala malamu asali mabe te mais mokili elingi biso te bakuluna baye bamenesanga te bapandi ndako nayebi biso olala omona na bafoto bana ne bango ye